Au final, on a des messages dans le vérité. Vérité dans le bangoka. Ne bo sakana na batu makasi au pesi nga 20 ans mais yo bakisi ba 0 belé obi 200. Ya 200 ya pamba bon. Ba masri bakana ndenga mukiete na ba video ya batu. Na sima so asali makambo na ici à la vue a publier c'est quoi a fungoli compte mususu a tia kuna a publier pour ça salé lui déjà amoni ki asali suna tina te a publier oye peut-être ça bon. Salité l'équipe mingi na théâtre et puis motema mabe ko bakisa mamakasi muto ina mato mususu muto a créer base na ye asali base ne bino bo commission rankine on pe na kati boko bomana yango zo mato za ko évoluer te na théâtre na biso akini po motema mabe leki okoza pe baninga ba osa ba mikolo surtout pe bato ba ocha bona bulu ega ba mikolo bakoma baoka basemba balanda batuka apesa alinga chaka trouble na internet batia eka te Kiminde parce que yo lingi ko so faire ko la visibilité na bato nyonso baza ya SB parce que yebi que matanga na tonda ki kana bato ya sila bisalu babi que yo siko tellement lingi na ko s'afficher na sila bisalu te yango benani oke coin o sundoli même na masana tanga passe kana mutu amutu te koza mutu famille bota na zabe mutu famille bota te nga mutu bota nga kufa na kati na ba mama na nga zate tata na nga zate bopa na nga zate mopa na ngeza nzambe dono banga nani na bituma yo so sina bundango bituma na ngana za soldat to ebadi na bunda guerre à 40 à 45. Très chers abonnés de Yokani Télévision, je vous dis bonjour, merci énorme de vos abonnements, de vos commentaires et ainsi que de vos partages. Nazo mona kandingi communauté zoko les oko lanzamba mona papa mbola bino. To matisa lisu niveau, to matisa sous pression et matalisusu na sepela. Hein? Bande ko nanga nyonso boyi ensemble pour na opesa ngai force naza ensemble na bino même moral. Merci na papa Alain Gui kunana. Mboka totanga na kombote to pesi mbote. Merci pour les conseils, merci pour na nyonso ozo qui pendant 2 heures 3 heures opesa ngai conseil. Ekoti na motema pe to simbi yango ya solo nzamba mona papa mbola esika pe ozali ma collabo la plus suspect waya na ben foi propre ya solo ya soin wa pesa ngai donc bo mona ngani na za équipe mo ya sima na mutesa la musala wa kende kozula nga ben information elanga ma collabo la plus suspect hein leki ya na yo na linga minga benga ngai esti nzamba mona papa mbolo pesa nga bébé na ngai ya pembe opesa dinga yembote ndengeni na ko bande émission sans pour autant osenga nzambe wakela likolo na se merci tata nzakomba merci mingi pono nyonso zali kosala pona nga merci pona esengo boyebi que mutokoza na nyonso mozangi kimia ozangi esengo ozangi kimia sko soki olingo yeba ke nzambe aza na yo liboso élément numéro 1 eza kozana kimia po banzembo kutu bayemba balobi nzambe liboso situation nyonso Kimiande oui par relaxanga que yo alarananga parce que même si la situation elle est grande mais nous avons moqué parce que nous avons appelé kimia na sagesse maîtrise de soi nous avons besoin na oluku mupoza malamu merci na Drisha motomètre merci na Fernando Finda merci lisusu na ya na Jofis Lombo merci lisusu na exotique Eska na Vitry merci lisusu na docteur Dalida Kibokela horizon 2030 basi ya mayele ya bwani oba kosimba mboka oyo bango wana merci lisusu na d'Artikis Business Sans Frontières merci na Alain Mwamba ya na ngamoko na pesi mbote nani na pesi mbote te komisaka kombo bengaka to solo la rapo ezala ndenge wala donc pour na lelo na elibino ya invité mususu kaka ndenge tokei nango na vitesse wana tozokende ba invité na ba invité bokoyamba bango bokolemba bango te bango baza ya awa ya tongo batikali bafandi pe toza ensemble hein na yebi kokangi ba goutte na ndako neti kaka esimba te na yebisi na ndeni nzamba abolingo bitumba nyonso tolongi yango na kombo na Yesu na ko pesa invité na ngai mbote poto panza nteke na yini ensemble ya na pesi mbote bonjour Yesa ne bisa mboke lengi mboke lengi te ya ba Kishasa teko bazwa li zero a munene ba desina matoi na misu na munoko siko munoko ya ndeni ya munene we ba zero banda otapso pena libungu tulu ya ba chetala lisu tala zolo tala munoko bon litoi nango mimi orange kosa zero a munene do fu Kishasa babi o eza mboka ya bakoko na biso doso za congolais congolaise
donc bakoma kaka mboka elengi na ndenga mokie te. Donc merci na nzambe oyo apesi nga souffle de vie po tokutana vraiment lisusu po ye nde a danger. Soki alobaki soki alobaki ngai naza lisu te olinga obenga nga mpo oyoki kama biso ke diamant aza lisu te, mais lokwa nzambe wana aza miséricorde die abombaka biso kaka na mabe na biso ye alingaka ne biso atobungeli ye abwako te azalaka na yo alokwa moto amoki te so ye mo bosali mo échange de parole abwaki yo. Mais nzambe wana grand prêtre nzambe nde nzambe yo a grand prêtre témoin ya osakana te. Non, ozaka somo pardon bangi. So kitoko makasi boy. Okotela biso maki ezalaki ni tala nkolo. Nga na mwana nzambe epakwa na biso mafuta ezotanga nga ka boy. Ya l'épargne circule encore. Ezo circuler kaka. So nzambe a roulage. Ya akotia bo akangi droite, gauche diamant leki. On dimite. Osiko ba iza ba gauche nanga ba kunfu. Obimisa mo ba gauche mo obimisa nga mo ba batama mo ba jolibité mo ba beauté mo boy donc oko comprendre tes palin. Je me repose sentir que ba yebiso pena que non veut dire vraiment. Singa pena ba yango yo za ndeni yo changera. Ola ta pantalon za kaka. Ola ta robe liputa. Na sila ya. Ngala kota génération nyonso. Na yebisa yo ya génération nyonso ngala kota. Au moins qu'est-ce qu'on a côté la génération na yo. Kolinga ma bête au kotika na bi maintenant fana ta robe. Yesa, na côté la génération na yo. Mikolo ya pena mona nga pena biti moi awa. Na côté na ba génération ba grâce ya ngai. Do wala pena moi boto la kipe moi makolo ya. Ya foto la kisa ba tout que to sala rapé. Do sa mutu na mokili oyo nzambe kaka to vivre. Do fo la kisa ba tout que moi mokie pe nzamba pesa biso. Obeti pe moi tout okoti pe so moi robe nezanga na otina mais nzoto kande bongisi yango. Nzoto pesa ko la tole la ba $10,000. O la tongo pe e comme le quoi libaya balati centre. Ningani. Mais oko la tole tinga la ti bo moins cher. Robe nanga moins cher bilamba soka ba chinois ba mise so beti yango ka bo moi le quoi moi mode popo mais moi maboko minene. Et ça ninga. Et les capete au sopa na tina se le quoi ngubuté et suki na le quoi genou. To leka. Au moins tenez mise ba so ba te ça maman modèle na yo. Maman kitoko bi kitoko. On m'appelle to kende déjà lobi pona tongisa. Tongisa mama tongisa te point. Quand de ba moye bandi na makasi bo. Ya. Wana nzoto no bien na taille bien. Moi robe bo keli bango ka bo kami. O to benga mi jouela. To yebi na Clarima ba lingi biso ka mo. Ya balungi biso balingi biso moi petite nanga na ba ta kombo na de Flavie en tout cas vraiment merci. So bo moni vraiment to bi moi kitoko pe boye. To za beauté na biso mo me yepe baki se li biso moi plus. Fabli vraiment merci moi yo ebi kande zalaka batu na yo so ba yepe so la kaka ba biso lisa jogo pa solisa o ya onde makambu. Flavie talaka nengo tala neto comme ça Flavie star donc so ina Clarima okuta Flavie awo yambo kitoko yambi propre moi Fantana déjà eza na coin donc kaka bongo nde mokila ngo etambola Fantana na mta bière so na sisi kaka kitine na sa bambinga mwelo mo apio na moyo yo na ero yo beti yango kana oyebiso ebominga mbamo. Donc, comprenez que le cadre qui nous reçoit aujourd'hui, c'est le salon Clarim sur Boula. Tous na bloc en diagonale car na église Saint-Michel donc tous bobo sanate boya wana so bolingo sala basuki bolingo bonga bolingo za ngebu loko ndenge bisine tozali. Donc c'est un peu ça Diamant kalanga wetu. La plus grande absente na matanga Miss Lolo. Balobi famille le vent ya famille libota na famille SB mutekaboli na Miss Lolo ya solo tolokuta jamais ya ngaka bana na batu bongo te nakabana batu ndo soito bundinga na yo emso komi na ndenga mabe emso to kabwani ka boto swani te muto azumu bala muninga azate to bimisani pe ba secrété emso to zala nango pona okabwana e pona nini Miss Lolo c'est ma sœur à moi ça sœur nangai donc longo ko sa camarade akoma penda yanga ya kati parce que ça makambo so to kabola na e ko kabola on a batuté donc to yebani vraiment mon lame ye ayebi ba citation dans zo lekela ayebi makambo na za nango so ina ya kité ezaki am sous contre ta nyonso balobaka te le za na kati ya motema mais na zayi même cœur na ye parce que wana ezali bota eza famille ba yambanga bien
tosola na bango bien. Donc voilà. Si ko bato belo ebi ke ba interprétant OK au kiminde parce que yo lingi ko se faire ko la visible te na bato nyonso baza ya SB parce que yebi que matanga na tondaki ka na bato ya sila bisalu babi que yo siko tellement lingi na ko s'afficher na sila bisalu te yango benani OK coin au sundoli même na masana tanga passe na tuni est-ce que naza obligé bato balobi na yo lo balanga est-ce que nazo na longo ya mnono linette bino bomika ngai na bi est-ce que nazo obligé faut ka na yana za kota sila bisalo po ani nazo obligé te nga na mutu a mutu te c'est koza mutu famille bota naza be mutu famille bota te nga mutu bota nga kufa na kati na ba mama na nga za te tata na nga za te bo pao na nga za te mo pao na nga za nzambe dono banga nani nga bituma yo so sina bundango bituma na nga na za soldat to e ba te na bunda guerre à 40 na 45 na banga te mo ba guerre ka mi ba 15 ba 25 nde na banga te nga na isa ko na binga za soda na mikota na kata ka so na ningi na ukota mais so na lingi na ngati na za bona makam na ngeza kwa mbriyenga mutu no ezo tinda nga yo yebi to sola no kati o yebi ne tinda nga msu na mi vandisa na obo na fana na banga neti nani pongane na tambola bona isa ko na binga za prêt pour la révolution nde na tambola mobimba na banga tambola ba do côté na za pas criminel te na kata te mais minu na instrument na swaka batu mabe koleka vampire personne na suyo so que zo tétanos te na minute wana yo moko yeba ba retomber nango na banga kate lokwa na banga kate na yesa ko na banga kate moko po te wana ngam na salango te ngam na salango donc na banga la sko nini na banga te loin de là kutu bato bonyoso bokanisi lokwa bo mesala ko kanisa bo mesala koloba bo mesala nyoso bo sala na bino boloba na bino nde bolobaka bokabolanga na misilolo te pe yango te nde opekisanga na entourage na bino na kozala te mpo na mutu te mais soki kamanga na nga za likambo ubia bozalanga wapi ntango banda obela anda ozoba problème bino boye nde sikoyo mpo boye osangana nde boye sikoyo bolinga tosangana oevite ngai oevite nga makasi na kombo na Yesu sikoyo na Yesu na kombo na Yesu oevite nga na kombo na Yesu na ngate bomeka ngate boluka banalize mino kosala mais bokotela analyse te na likambo misilolo bokotela ngo te naza pa obligé te ona ngala yebisa bino ka yango wana siko na makambo ni selo bioza na position te oza nelo donc so babenga na famille boto ke tourner babenga na s yaya na okende te bango nyonso pa baza famille bota les abakuk batikala ko benga ngai te ka lelo babenga ngai na za mto sentiment te yesa ngana mwasi kombo na ngeza kalanga ngalula kalanga lakisi mwasi ngalula lakisi mwana mwasi o alandi mibali naza na bakambu na nga kingalula ejuka ngai ngalula eza lokwa lipasa ndezala sona na kenzela moko esprit na ekatanga esa okende te na okete babenga ngai te banda kala bawanga nanga bayebi nga te lelo kaka nde basali bekiri na bango babengi nga babi na nga kotourne nga na epwani na oya te so ezaki na koyebana mpo na bango na bagroupe na bango nyonso mibale je m'en fous na oya te ya kosakana te na oya te oyo na rando na bata théâtre na bata théâtre te nga nde na boya bata théâtre yo artiste oboya bata théâtre boyo kosala théâtre est-ce que so naza artiste naza obligé osolaka na motu nyonso mira esa naza obligé te nakosola na bato nyonso te na monde oyo ka nde poison ozorenie naza obligé te ngai nasala bango na eloko te wana poison ezala te bayinanga baselanga baanalyse nabebisaka batournage ya bato naza na tournage moko te ya bato nakenda naza moto ya liboma te na kati na bango moto amemanga na scène pepe to na telema aza te moto apesanga tongo ya repos aza te moto azwelanga mikanda aza te obovandi kaka bocreye kaka ote kobenga ye te abebisaka batournage ya bato nga mpe nakota na nga na be na bino te bobenga nga te na bato mosusu bakendaka kake koseloka makambo ezaka bato kasi moto wana so amoni nga naza diamant napesaka le meilleur naye bojouer nga nazala nga so nakoti nga naza mama na nga botanga kombo na nga eza titi kalanga ngalula mais ntango nakoma diamant vert
so na koti na scène ba tieninga caméra na lata penza kombo nanga na koma penza diamant ya diamant donc la bimisaka les meilleurs na tata bananga te na kata scène vous comprenez na créaka le quoi na yebi onaza bango pe bayeba bi moi sio so to bito ke na ebo em so mela biso moto to tika na comprendre de bango le quoi na comprendre bango na mi vande na ka diamant mais kombo na ngetanga maka et si ba kendanga batanga pe kombo na nga ba sela nga ba analyse pour moi na sele émission bo ba otanga kombo na nga au moins de nga na leki ba na moto pour nga tanga kombo na bango te o so nga na tanga kombo na bango tanga kombo na bango te pour na yebi na pe ba kombo na bango te na tanga ngo te bango de batanga kombo na so ba ke ba kutani o ka ki diamant nga lobaki ana leki ba na moto na yebiso na leki ba na moto ya jete ya osarnate ya mona bacha ngaka ba yo na théâtre yebani te ozo loba na ba bato ba loba nga na yebati na monde théâtre bango de ba yebana te bo bango miso ba yebani na internet o ba yena ba vitesse biloba loba nde belisi bango mais nga kombo na nga etanga kaka nga batu nyoso bango bele ba olanda bango ba kumisa bango joie na bango ozo mona na joie na moto basaka eloti na joie na bango to yebana pe to vani boto enzonzing na joie na bango sikoso balobi na nga ke na yebana te seki bango de ba yebana te ponga na yebana batu pe ba beta liso na nga diama ata mo bakale ezalaka mais ba yebi na surkila pe vous comprenez do bato baloba banguna vous appelez mon bali na poto ya oh bon mi bala poto ba ki pa basi balinga ba basi so ba olinga bonga ne balinga ngati ba olinga poto na basi so bazanga tina bonga diama mo bala linga ngati na poto balinga nini ya oyoki yango na yoki te na comprendre place on a bien te so basi bazanga ba tina abi otena so marque déposer le kuta ah ba 70 80 bonga ina kota liste te basi mi bali ya poto basala ndingo balinga basi 80 70 na bona makam na boba finga na tuni kaka ya na boba finga na bona ngai on répond à cette question on répond à la question mais voilà en tout cas to ba la page la sina lobi na ba yoki na sina loba na ba on peut na continuer loba na ba mais parce que pour nous loba on a plateau te na loba na ba on soutenir na sina tika ba changer déjà ba on va so place en Zambie parce que ba rabine change pas changer ya ba otala ba comme vendre ba YouTube boy avant de libo YouTube azotala voilà zo calculer on moi ça na osale boy na osale boy yo bi ya yo bi mabalo balaka ba na YouTube yo na balaka ote tenga wala kinga libala so balaka ote mkoza ba ko la ko po mona ko ya solo nzoka libaku ya lokuta ko beta ngo na kayu penza ki oki pena ozoki te me ozoki na ndenga kati oki pasi mo ya osakana te yo bi bango te bon ki bat ya na bambangu na obala bambangu soka akoti atini réflexion na mona que na émission mo bona talaki yo na yeba yo za nani so répondre to yebisanga na to parler na yo oza nani osala kanini to sola na bien yo so repese ka espace piu akoti na kata poti ombala moko na étant sa divorce na zo luka ende na saboye na omene vidia basi ya poto to komo banga bino basi so yeno na poto akwe masolebe na tunya bi papa nga tunya mambona te nga tunya mambo te mto bengi ngai to sola mambo be wote na bengi na mona koza ndebe ndo loba koza mwa mwasi nga papa lokuta na obomba ngo na kata saki no bi mala ngo tambola ngo zo kamizuela na poto na ngate ya ngala mwa mukete mukolo lokwa ngabu ngo bana ngaba discours loko to sala ngo mwana moya 14 15 mbiaka loko anga ekoko timbi na lingolela nga munene fungo mesala kwa lipalata siko yo ya olobana ngake nini ya nga kata ngunda te nga bebe osela matoyi nanga matoyo eyoka ebele ekata bibale eyoka na ba somu susu ko yoka te ya yoka ka yo wala okuta yo on continue na salle de bain kangami azo fente afento na zanga moko so mona na uti musala mo akoti na cuisine ke luka biloko ya olia na cuisine kwa basi bango mo bakomisa bango kwa ba bona balambira bango bakina musala bango kwa balinga osala te banika babokola aliaka na bite ke bibai nyoso poto basaka bongo me bazigoro ya poto pe baza ibele avanda ka liboso ya YouTube wataka basi akena musato na ebiso ke nazana mo setala ndako nazanga moto ka mwasi na ke musala soka mwasa zonga ngo bengeka 18 ozwa isute za na mbangu o Felix waze kwa yemba ya na sima lango fimbu oyoka kindingu
akoyambo te moko ya kosakana te ti lobi na ntongo moni nayaki naza fatigué ntango nasukola ye mwa akotia bilamba na machine nabongisa ye mwa cuisine mpo nasalasa mwa misala yango moni sikoyo moye nasolo eza te boyeboye toyeba bango bata lokuta na misala na bino ya mabe toyeba bino yango bozala bandeko ya basi te bino ta bosala mama ndenge wana bozala bandeko ya basi te botika mpe bandeko ya basi ya na Kinshasa sikoyo ta oyo oyo olinganga ofaire voyager nga ndeko no moko aza banda okenda soki bateka lopango so bateka nini otika ya ta moko to benga ka ngando ya obenga ngai na projet ya omeminga kuna poteka nga babiloko ya nzoto ou bien osanga nini poni bosala biso boto bandeko na mino basi osala biso po nini mabe bongo po nini osana mosi no na ndako mozo luka kaka na sima basi no ba ya kofinga biso ba fia théâtre baza bandumba bango bazaka so amonika mobali bona poto poto eza nini obo sutukela mibala poto ya paradis te ngana bandeko na lokwa banane timia mwasi ya pembe ya mbishi na Paris mama na Gaël naza ba Ange Milambo na poto mama na Sublime na Kadiza mbala radar mon général mobala pembe leki na naza bien kolo kusa wana bandeko na famille adida kiesi baza naza bobo trésor d'Afrique du Sud naza na Bibishka Bongo Judith Kabongo, pardon. Naza na Beni Kapinga Gazo za Chic Dame. Naza na famille munene na poto. Na tika ata mukombote na benga bona esa bango ke yaya bo benda ngapi. Na yakate. Na tika la benga bango te pengane naza bandeko na so ba holanda nga. Ata moko te na benga ata na passe nango eza na bisi na bisunganga. Na benga bango te. Po na boyaka na bengi leo na bisi sunganga lobi atenga répondeur. Na benga témoin ya osakana te. Na obundana bamona ngaka toujours chic na koti ballon nga na lokoti mwa lipapa na ngai na koti mwa nini na nga bona lokoti mwa nini na koti na mwa ballon nga saki na lokoti mwa saki na nga nazo vivre bongo mwa ménage ba tukolo ko bebi kinga za bandeko na poto bamona ka ndike bandeko na nga ne batindaka bonga pe na milana nga ngenge na vandi na nga oke te nga na muto molato na pesa vie na nga diamule kanza mbote vie na nga diamule kanza la kisanga gambela yawa molati sita lati sa bato ebela banana gambela vie na nga jamule kanza ayeba makambo bala BBC doto bana musika biso bato bando koti na balombo na mwa $10 osali valise pe biloko asolo lati pe bato baoka mama ko batindelo na poto batindelo tenga na yebi balon na 100 balon moninga na protestante ya munene nga na catholique te moko ya osakana te na kebo on a son ensemble na muta ensemble te ba double complété mama kala ba double complet leka ba obetela na bonanzela pa ba na double complet na héros na sala ngo témoin osakana te na koti na zuma blouse na ngai na koti na zuma pantalon na ngai tisi ba pantalon na ngai jean na misali na ke son ba double complet na héros ya double complet na kokango te na kokango te makasi ata ko libaya lati dépanye na lati te nga wala tonga msumu kona obala na obala isusu wana msumu obala on so bisinga ke na posa wate na double complet wana olata ye mota ata ba kota nga mona obete boy nga mona kangie boy ka boy elote OK, c'est bon, d'accord. Diamant kalanga ya on a linga yo zaka na plateau posi sango bien donc boka ni serape ke mambo sala bana baninga e kozongela pe bino donc bosa ke babosa ngele mabeza makasi elo babosa bagati na poto escroquer te bango bazoko escroquer batu na poto bagati on yana escroquer na poto ba mibala lukuta bazate bazebele kuna bazaka netika bango moko metant yo so bota mwa bango na bango do bango bazaka bandoki na banganga oyiba muninga azoyiba muninga do bakuta siko muto loka muninga zate tala siko degré nango na ebiso mais siko bakitela yango nde na Kinshasa ale balongo so alongo na nini na YouTube amoni moyeta ke nango siko na Facebook ba makasi osenga bato ba demande ami so ko accepter ka so accepter ka piu accepter bonjour coucou nalina eba sali ozanani na osola na mwasa mutu boye abeto vakum po yeba yo peso zano kizenga bide nela zana nga mariete abandi siko pota yo opese porte ta ofongwami o petit ona panzana nga yo ba panzana ga panzana ko ngala yebi na nga yote na mona yote na tongo te na midi te 15h te yo yekoloba ke na panzana eliyo okuta ino na Facebook ya
Oh yaya, kopanza nango ebeba. Ya lokuta makasi. Abandi aso abandi wana omoni ngai naza. Et puis oyebi lokuta na bango esuka nini? Bango so bazaka ne temps sa divorce. Eloko bomanga nde yango. Langage moko sikolo peut-être ça nga ba plat. Na tuna moyo moyo kanaka. Quand tu es sa divorce, yo peut-être sa divorce. Pour ni bo divorce aka. Bo divorce afani. C'est que bino de boa batumabi. Bo kenda poto a loisir. Boni ko salate. Bolika bota la katala donc ndebo vanda wana ba vanda ka te fe nangeza na YouTube na akanga ke da babwe akangi biso basi to za maele momango yango ke bana pesa tuleja yango yo pesa tuleja yango zo mona ba publication c'est belé ba jouer l'esprit à battre na otinde lo $200 batinde lo ngona ndoto oloti osimbi $200 na maboko ok ata western te mo simbi yango déjà tango la muka de lo 200 ya bakisi ba zéro ya surtout ba makasa o bakisa ba zéro ako boke lo mo $20 mo ya mawa na sima yebisi bato moi masi wana na pesa 200 bemba 200 ne bo sakana na bato makasi opesi nga $20 mais yo bakisi ba zéro belé obi 200 ya 200 ya pamba bo mino kutu $50 po tindela mo mutu fatindela video atinda photo video la kisa ya bon ma vidéo ici là ici là teti lelo ici là yesa atu bazanga musala bakolo ba masibo ba masri bakana ndenga mukiete na ba vidéo ya bato na sima so asali makamuna ya silisi ala zui ale a publier c'est quoi a fungoli compte mususu a tia kuna a publier pour ça saleli yo déjà amoni ki asali suna tina te a publier oye peut-être ça bon yes ouais yesa tsana vanda ya palo bo finga ka ndebo mesana na lobaka vérité na na lobango ka na otika ngo timu kona ku wana loba na yeba kité na comprendre pété bino bo sunga biso ko to babande ngona mno pa basi linga nga bisanga vérité ke na marié to yokana na sa marié OK loko sa marié linga siko to kumba na ndeni to kumba ni potika lokuta eza malamu te to bande kona mino basi te tant mino bosala bongo so basala ngo baleki na mino basi ou bien bande ko moi sinon wana basali mo ba mobali mo apoto o se penser que luka e polo banaye bosunga biso to bande ko na mino basi do to zana bitumba te na bino do bosunga biso makasi biso to linga bino bo bande ko na biso mibali neti vie na nga a 10 motomètre ya kabila amener mutumbongo sans problème ako tu no kutu te ko boye onga na lingi o lati ndenge nini o se te o mona o peso ka bon oza salon to dans chambre te vie na nga ambassadeur wa mon singa libulu ezanga suka via ngiringo to tongo akabaka santala a otinde no mo diama ekende place bo ke zo mbongo sans problème a tu no to lati ka so couleur nini oza ndenge nini o lati soutien ou bien tiki kaka ballon ngo ka bongo ya pamba o bosunga bisoko po ni bosala bongo to bande ko na mino basiti boka pe mwana biso nakaze mo be basa bandokiti oyi bandoke be bakanga bona kishasa bakenda poto est-ce que bazwa délivrance bazwa la ngwa po kuna msu prière za mkie tanyo so za ya kayu c'est ça délivrance bazwa ngwa aolo katina musala aokende kuna mama ba batake na musala butu me ya voyage kana ya kishasa ya bo éviter bo éviter makasi boso la bien et ça la bien to bande na mino basi biso to za ka pona bino pe boza pona biso boyoka pena osusu ke nzambe ayokela bino mawa yango abimisa ka biso na mupanzi na bino alobi esengeli te mobala zala ye moko faza na mosungi to za bali mosungi na bino siko poni bosala biso makambo de to banguna na bino to za banguna na bino te obosunga biso ko babi bino monde na théâtre boni kokola te ko kata ba âge ya mabe ba mino ka ba mike ya ngunde za batu na bakataka neti ngadi ya mala ko kata ngunda tena okata ngunda poani bolingo na kutu pesa na âge te ata mwa mke linga so na za posa olinga na olinga nanga pona linga mwa mke funa kata nde ngunda na kata ngunda te nga za joueuse te na beta te équipe mo te banana kishasa ti esika boza boyoka na beta na équipe mo te bo sikono ki kata ngunda poani na mukolo makasi toto sa no émission na lakisa ma carte na ngani ga bomba te na Facebook so beti dia makala ngokuta âge na ngezana na cha âge na ngai na bomba te pona zo kola ndamba auto bakisela nga 1 an de plus elle akisi ke na bakisi mbula moko likola bambula na ngai donc na komi mukolo makasi alors ce que ki mukolo nga na okitisa
Donc quand on passe par colanga moi elongi so bimaka lokwa moi bébé bo na bité lokwa na za bébé otenga aza né à 80 ya lingole comme 81 to diembe la 79 makasi kanga loka 79 lokwa diemba diembe la na oka boy diembe ya bolingwela muneni ato tchango tatouage et qui matemo ya osakana te matame ezoko ya musunya kingo ezoko ya bokoma bakuku dendo kingo c'est ça bango bo bokele ekitiao ya ah wawa poso mi se koma moko adérer que ta film comme ça voilà comme ça ba c'est belaxi mi se moné belin mi so ane mona na kishaso na ndenga mukete etambola mais akati ngunda lobia sa mwa mke hotel longi bomo pe ke mabunde se lembi akomo lemba ba partir nzoto e bando diembela mais lobite ngana mona mke ya za mukona anga mama bino yango moni ngana kesko na pingande mama na bino oh na mama bangoti aba kuki famille bota nga mama bino ngam na bota bino on a ça que ngane mama bango laissez les enfants jouer na tiki bango ba jouer ba sa makelelo na Facebook so na manini ba réseaux sociaux ndé ba osala nga siko mama bango répondre yo ya oh bon na banga ndé ba répondre nga mama bango na yesko na makimia ona opesa bango mbali ba répondre na fingi bango te ba osakana yo so mona ini edona Messi Jason ba salela bango bakambo esala maka oso mona ngo okota na ba page na bango oso mona ona o kiera koto esala makaka kini ya bana kini aba kosaka te na c'est les enfants jouent ba osakana de ba loba nanu ba sakana pe ba osakana ni na manzanza na libulu penza chimoli bo mabela chema kala ofula ngo osakana nanu ah ben oui poso boza osakana te omoni tozaka wana tango bazo benga biso bamemisango tozalaka na mpona kopesa kimia na kati ya bato tango omoni oyo na oyo mwa nungunungu tokotya kimia yango mona libanda basekaka biso mpona babi oyo poso otali abakuki totya famille libota bana tata moko mais bino siko boye bokabola bango ta degré nyonso wana mpona nini kisemba sonde sayo yesu kisemba bapesa nga rôle bapesa nga mbongo so aza likambo basoutenir nga te kende kambala moko epa ndeko na okesenga soutenir ngai naza mpiaka naza boye koyotya bato na kati ya bulu yeke c'est pas normal c'est pas normal tokola te on peut même insanité na kati ya théâtre wabi théâtre comme na bêtise moko donc théâtre za kala bo tala ngona ba parents mais lele sayo et comme na biloko moko okoki ko supporter on tenga to bandeko na poto ba comme bisanga bi tika na wango vano na parce que salité le kim mingi na théâtre et puis motema mabe ko bakisa mama kasi muto ayi na mato msusu mutu a créer base na ye a sali base ne me bino bo commission rankine on pe na kati ba ko bomala ba kidnap pe ko sala makambe bele ko ya ozo comprendre po ba 12 pesa ba finir pendant 12 ozana kitoko te yango zo mato za ko évoluer te na théâtre na biso akini po motema mabele ki okoza pe baninga ba osa ba mikolo surtout pe bato ba ocha ba na bulu eka ba mikolo ba koma ba oka ba semba balanda ba batuka po apesa alinga chaka trouble na internet ba tia eka te kende luka oyo aya bo sa ba eza bezo beza ni oyo kanano so eza bezo okay bo sa na ngome bo sa na ndinga propre mais bo za famille ba solo laka nde ba singa famille ninga na ikata na te e ko ninga la ti o mona lokwe ko sibilamba mais za kaka po eza ni eza singa famille eza nde mona makila mino nde biso toloba masha mumeno mususu zo mela mususu zo bwaka ozo mela nde ya yo foto mela na kala kati ya motema so to mela na kati ya motema esa biso bi makelo nyoso ezala te to lukaka banalise bien auto sala oyo to mema moi message moko bona monde to lukaka banalise ke ona obazo yokana te ona oba sala bote ona owa wana eza ba faux débat to lukaka banalise oyo eza ke to sa analyse likamo bon to yana ya pasi tant pe mutu mo akuta na analyse wana bi o pena balobeli ngai tika pena changer to sa banalise ka te ke bato ba moni biso lokwa caméra koma na partout micro koma na ba pesa ngo mutu nyonso ba pesi oka bobi tika na loba biloba loba te e ana bata maboma ebele baza ba analyste bata maboma ebele
ba examen ba mweleka ba ebele banaliste au moins alo ba makambo kwa mutu eza mutakala na sima alo ba ngana za licence ngana za bona tanga na za diplômé mais so otali biloko muso misala kata munone au moins kwa mweleka on dit mongol donc ba te belé baza ba mongol à l'esprit esprit ekolaté au moins ba mongol ne baza au moins moi azali tu moi tata mbimba me mayele hein eza penda moi hein ekokate kitoko te toza batu oyo to mima kimia na kati ya batu neti nga ba na changer na ngaje na kota na makamba batu mingi na zoazo ba problème na batu belé en tout cas na lingi na ngali souté on a binga mama na bango na lingi souté na lingi kimia ezaka teke muto obobundi na ye muto alinga salo mabe nga boma oki embrasser yete bibelo bilo boko ka ebeta ko libaku kata boaka to ça ensemblante nga déjà na za bo so meminga na likolo moko bo olingo komisa na liwo so bominga na komi kemba na yo na komo banga ata to kutani bonjour to pesa ni mbote o frère Patrice Aloba mais la kata motema na oyeba de loko salanga na obosa na ngote kengende luta redia misema okeba na vere na yo ya masanga sala keba ekenge lukta nzela ya mbongo oyaya kala ingangu dongande na koma boy na koma obanga ebele surtout na mona bato ba okufa e koma ko pesa mama ko banga mobo tango bato ba okufa mutu akufi na pasi mama bato ba sa analyse ba ya kobunda bato ba na matanga ona oba yoka na te bani ba ye babango te kitoko te okufa te oza immortel okufa Adam na Eva balukela biso nzela liwa oyo batikela biso ngo po ba futu mukaba ya olongola ngo lokaba ya olongola ngo te do biso to lekaka na okufa respect ba mort ezate respect ba mort ezate baninga ba okufa na pasi olebi no yoka pasi mais place à pasi wana bino ke place ba esengola bino place ba base ba chabinoka bokati bilamba ou bien ba moni bino bolati ndenge moko boya to yepe akolakisa bilamba ba caméra telemi ba komi ko zwa bino bomonde ba zwa bino wana lobika omona ngane na lataki na ataki makasi ngaza na mbatu nga ya poto te tokola ko oboke chwa loba tokola abi tokola ko to aba mikolo makasi tokola lelo lobi ko lingisi ba problème na batu te kimia et tout ça là nini pona to sukisa question suka na poser kotomboka te opesi biso ka réponse tosisi na biso émission okolimbisa bandeko oyo na matanga ya mire bozoki na bango problème lelo kosenga bango balimbisa yo nasenga bango balimbisa nga asali bango na nyonso olobaki Mireille wana ngo opota nga obeta tuni nde nga nasenga bango pardon bango balingi sous problème bafinga ngai basenga pardon te la prête bafinga mais si tomona ngo te si tomona ka yeni natindela ngo Marlos aba déjà sa côté déjà nini moi ça exact bango bafinga nga asali droit de réponse nasenga bango pardon pardon basenga na nzambe na pesa ngo mutu te okosi na sala ngo te ngai te na sala ngo te mo ya osana te mutu afingi nga na mikiti wana ezali na basera ba Elisabeth ba Marie ngai te mo ya osana te yo fingi nga obandi na osenga pardon te nga na bandeko ba bolingo na ye kosenga pardon na mutu afingaki ngai lokwa afingaki nga na bimiki zengi na ye na esenga pardon nga te lo basuka kasikala nga olobini lo basuka na osenga ka bolingo bato bo créer bato ba problème bo bandaka bato ba problème ya sope bato pe ba yebi pe ba problème ndezaka ba yeli yo osala ngo na analyse botika oluka makamu na bato toto sala musala moko totika koyinana totika kobomana totika koyokela na bazuwa moko ezanga tina bazuwa mo mal placé mutu asala eloko te obomba ye na kati ya motema okanga ye ye kutu na linga kete ete mutu lokwanga so linganga te ngape na linga kote nga baso linganga te na linga kote abayo linganga te emsu na comprendre déjà que linganga te ngape na koma nge kenge ngape na linga kote moko ya osakana te ponga mna sala te na lingana ngayo te na kotiko na position no na oyino te ponga kanga batu na mtema te mais na boya ande batu nga na kokanga mutu mtema te liweza pongi na ko lala pebo yeso okika ba ebiso ke diama lala ki akufi na ye ponga senga nzamba bomanga bongo anyokola ngate nanu bana na bazanu na besoin na yo tout ça lozananu siko te so nzamba linga boma ngai po mutu aboma bato eza nzambi so nzamba linga boma ngai lelo
talika habité na belise te na pesa tout parce que pour na sambwa te na leka na ba réseaux sociaux te na senga lisalisi te na ndako ka na pongi na kimia piu na kie na ngai alala ko ambasa na analyse oya mso akendaki na kozwa kisi okisi wande akoki yango te bomie na ondima wana sina kufina ngai mwana loba sweza to mnoko seka ngami kena kufa ndambu na yoka pasi na mwa apeka bato na sekana ba boma ngai omoni to sangisele mbongo ya lichoa to sangisela ndeko na biso diamant mbongo azobela za malata okende en tout cas ba famille ngo pe atubinga likonga na mutema aya pesa ngambongo apo boma nga oyeba mbongo ebele boma bato omona bakufa po balobela ngo makambo ebele ba tikela mutu mbongo ba sabolio na nutiti ba na ona hôpital epeso vite okufa tikana vanda ndeko babolengi boyebi kezaki diamant kalanga na plateau ba vérité alobika oyo akanisaka alobika ndenge ya moni pa pesi conseil na bayo bakoko ndima conseil ya rozwa bozo obo moni ke borozwa te botiki na mabele ba misusu ba oleka ba rozwa pe mo part na bango mutu na motaza mwanda muna ndenge na ndezalaka abonnez-vous massivement belé lisusu na chaîne oyo yokani télévision parce que ba programme kitoko ya malunga pe ya talo ezali ko ya vraiment merci na ba nyonso bazalaka la biso petite sœur nanga esti kolabo na pesi ombote musala esala makitoko nzamba mona papa mbola bino nyonso na pesi Aminata ya famille ya Dodo na pesi yo mbote mingi sika wapi ozali na sima caméra ezalaki bongo Rachid tomonani mikolo mikoya abonnez-vous massivement au revoir.